makambo oyo nyonso booloba tozali totia yango en pratique. Alors réflexion nde tolobi ya ngai, réflexion na yo, réflexion ya biso nyonso. Basije tosololaka live na biso awa samedi, tout comme ba vidéo oyo biso tomatisaka na channel na biso Lumière Kambulu, ezaka basije ya kopartager. Ezaka ya biso moko te. Non. Réflexion ezaka ye moko te. Eza basije oyo totiaka toyoka réflexion na yo eza ndenge nini. Oyo tokosolola lelo etouche yo obakisa 1+ obengi biso, otindeli biso voix na yo tout comme otindeli biso vidéo na yo, ko filmer na mulai to ko filmer ngo ya otenga maboye, po tozwa ngo totia yango na YouTube evanda bien, epesa mutu moko bisika zali leçon tout comme idée na oyo yo ko contribuer na yango. Merci na ba vidéo déjà tozana ngo na bandeko na biso, butu moyo bozo tinda, merci beaucoup. Alors tokende na Lumière Kambulu YouTube, tokomona ba vidéo ba réflexion ya batu. Ta mususu oyo ozokanisa yango onga na okanisa te. Mais ta onoyoka yo, eza nde boye tosali mwa balance. Toboyaka opinion ya mutu te. Mutu nyonso oyeba nzambe te yaka ko partager réflexion na yo awa. Alors ndenge tozali lelo topesaka ba sujet na biso ya semaine. So topesi sujet ya samedi ekobanda lundi. Lundi otindeli biso yango concernant sujet lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Allez samedi toye lisusu. OK, question na biso mutu na biso ya liboso ezali âge nini mwana ya mwasi tout comme mbala ko bala. Âge nini yo papa yo mama bisiko zali noko tata mwasi ke omona ke mwana ifo bala. Mwana na ifo bala ke mwana kazino ifo bala. Âge nini ezali mwana ya mwasi to mobali abala. Toyebi te. Mais réflexion na yo et ozala contribution na biso. Question mibale ezali ba mariage nyonso faut to lekango na betape boy. Betape ni tozala nango. Kanga lopango o bangle babenga nok. Kanga lopango toye. Batata mwasi batandi maputa ata cousine ata voisin aye kotandali puta nazwa $10 na ye. Kaka famille na ba yeli lisusu coutumier bataba epesami banzungu ba mafami ba pièce bamvunga epesami. Kaka famille lisusu yeli lisusu au mariage civil. Bakepa l'état, ba signé, balati ba chapeau, tout ça, balati pembete mais rolata moi pink, on rolata mauve, a changé hein. Famille ka wana ka bayaki bayeli sous mariage religieux bien mariage chrétien. C'est quoi combien d'étapes na mariage? Est-ce que mariage ne se fait les kaka na étape wana? On les a question na biso mi balé, réflexion na yo ezala vraiment très important na Lumière Kambulu channel. Na mutu moko ayoka yuzu monango ndenge nini ou bien soko osalango ndenge nini.